C'est là à Robangelo au Moroté parce que sur Tali par rapport à la musique, Bersa Binissa ou les racines à capoter. Merci moi. Ah ben oui. Tout comparé. Tant que la nation crénine au Moroya Boaka et Kartam qui Nancy, Nancy Bay. Ah, il y a solo nos banangai. Donc tu n'as pas mado bazigla bani pembe. Est-ce que Nancy Bay au comparant là? Soki mama boga kotena na papa. Toke. Tengama. C'est parce que le slogan déjà. Donc, animateur, il faut capter capter Tikali. Bercy, c'est un bon animateur. Ça, la Rabolo, bien, il s'est rappelé mon kilo. Mais la différence, c'est Robin, c'est la mon kilo. La Robin, c'est celui qui n'a pas de nous. La Robin, c'est bah, et qu'est-ce qu'on dit? Planète. Ça, il y a des gens qui ont pendant les gens en solo. C'était moi, on a fait comprendre que non, n'a pas ni Bercy, ni ambulance. L'idée au monde a gagné c'est la carte pour avoir besoin de impliquer dans mouvement na ngai to eza que non naza artiste to solo la manager azali wana to solo li so que bosser na pe contrat ils avaient problème terre la minute au pénal qu'on commence à l'esco carrière na vision. Donc, Bill Clinton, c'est un génie. Par exemple, il y a des gens qui sont millionnaires en musique. Il y a des gens qui sont millionnaires. Il y a des gens déjà. Donc, peut-être, à Betty, les solo, peut-être déranger. Mais peut-être pour nous l'éloter. Si on dérange, quand la l'élote vivra bien. Peut-être que quelqu'un peut changer. Faire la de la forêt, la bateau, bâtir la maison mère. C'est le yo. Azapera Congolais. Donc, si on soutenir, il était comme le rôle de notre salle injustice. Donc, il faut que nous ndambu bake awa ndambu. Badia kuna baponeza. Non c'est kanini. Nous sommes pas tous ces cas banini. Tout ça c'est directement na bina filé. Au talaka image mo boy, image mo c'est qui la rassuré mo wa binisa image mo to zana répétition mo to yemba mauso. So image ani za fobo chango. Batala ndenge to yaka na nde to zalelo. Bani pena ba pena ngana mo kola Fabregas. So na bamba na kovanda bena lo bageno nde na za boy Fabrice Asila. Tant que tu vas bien à Fabregas. Mukina ne lingaki kaka pona koloba keno ko finga temte sala la musique polémique temte sala la musique tu vois bazala bien mukile lingaye donc voilà l'autre keno un jour to boza la pe bien te mukile ko linganga to ko linganga te donc cause la bien te ezaki na utilité te cause la utilité ezaki keno cause la bien ndeko ya Congo préparer VS na yo pesa famille na yo adresse à Toronto City VIP de Maluku esika wapi okozwa place monene pona libota na yo juste en face ya zone économique spéciale oyo ezali bongo quartier commercial et industriel na kati ya ba RDC kuna na Maluku yaya yeba ke zone économique esi ya bandaki kotongama kutu ba américain baza déjà na terrain baza kobeta déjà mobange na usine ya Pepsi Cola. C'est-à-dire, awa soki oyeko lancer ba activité commerciale na yo, ozana tina ya kokendeza note pona koluka ba produit nyonso. Ezobi makaka awa na zone économique spéciale de Maluku. Yana ngai ebongo pona résidence Fanda Kimia. Okozwa terrain ya 20 mètres sur 20 au bord du fleuve Congo avec borne urbanisée. Ole kamo pepe. Likambo ya accessibilité. La lampongia ba bébé nyonso esi etongama urbanisation elenda espace vert ekuba ebongo espace yage pona bana boza mobimba pona avenir ya libota na ngai na koti déjà en contact na Toronto City kaka na ba numéro oyo pona kozwa résidence na ngai na prix ya mbongo ya ambiance ya jour moko kokamwa eyokani après confinement réouverture yanganda taba chez Jongade awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba
lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse eza kaka se moko chez Djonga de. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi. Bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te. Oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betou e ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey. Consti Eka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Stemai. Yandankala twende X-Bass Marandura Franck Stemai. Amis fidèles internautes, bon week-end, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux branchés sur Africa Info. C'est l'émission Face à Franck qui va recevoir pour vous bien sûr Seda Capo, l'homme qui nous a fait danser ça il y a vraiment beaucoup des années. L'artiste continue bien sûr à travailler, on va le savoir ici, qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il compte faire pour l'avenir et surtout pour ce qu'il sait faire bien sûr. C'est un bon animateur aujourd'hui, converti bien sûr aussi en chanteur, donc il est sur ce plateau. Seda Capo, Seda Yamado. Seda, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Stemai. Et puis bonjour, on a pas fanatique, tu as la bonne musique. Donc voilà quoi. Bon retour au pays. Ah, en tout cas, merci beaucoup déjà. Merci beaucoup. Bon trop, c'est deux hommes la tête pour un. T'es Nazali pena Stemai, Nazali Langai par rapport à la musique, Biga na utaki ko bimisama bilo mobo na mokili quoi. Donc il y a un des rosala qui on a bêta ba tour on ti ko bêta na qui moi on ti pena tourner et puis tourner aussi les pénatés. To bandaki na Turquie na beti dendule na Turquie na yekini to okende sous place mususu. En tout cas merci déjà na bateau bayambaki biso na Turquie le rôle la vie na biso Valimbala. En tout cas Valimbala Textile quoi, grand prêtre ko saranate na nenga Turquie ya Vali. Merci beaucoup donc merci na Valimbala nani? Valimbala Textile. Aza prêtre ya osaranate kombone pena yango na yaza na Jean Samunene ya osaranate ba rocha ba plan dans des abo soki wazana mutu na Turquie alinga chelo déjà loko ekomba dans 2 jours. Il pas Valimbala. Dégâts ya osaranate Valimbala Textile. Faut bo betarne bo sola na yaza pena mutu moko bien azarana gérant na ele qui ne ba bien que Cédric Ntingi. Maman na mutu ya osaranate baza pena batu ba sola en tout cas ndenge pena na tangi bango boyo poza mutamaka muso koti bango obetarana bango ndo sala bien watala ta moko za no malgré tout miki il faut za muta côté wana malgré to kota rapena saison pour kuna pesa déjà saison mais c'est na faut mélanger rapé ba plan quoi robela pena ndenga tia ki mo koli mo 50 kg bo tela ngo pa Valimbala ba skill yembala mo bani donc carré en tout cas ba merci na bango déjà ba yambaki ngabie bazé belé bazana ba Jancine Tadi Massaro R9 Jancine Tadi Massaro, merci Nabino vraiment donc fiston mole de Djobour quoi. Fiston mole de Djobour. En tout cas bah merci beaucoup. Merci beaucoup Seda Capo, nous sommes très heureux et c'est un plaisir à Yamba Lelo parce que nous connaissons les moins belés. Alors au binisa biso na mboka au sala vraiment sala na bien. Photo to lo bango aux artistes mo lelo.
on pouvait ma preuve nayo mais lelo Turquie obeti banze monego bon Turquie parce que ngande naza boy naza artiste naza illimité te na mambo animation ni batu bayebaka kala na royimba pe na kosaba style tout donc naza déjà mutumbo na mémoire batu na bunga te pona bunga eza pashi parce que mambo na sala de génération en génération batu balimbisa ngaso na zo ba mabe et alors la Bill Clinton to vena sur kokota to vena nga kaluji obungise na miso batu ezala pashi mingi to vena nga c'est le scrum donc nga pe petit na ba on a kota na linema wana quoi donc tant batu bamunenga bamunema moko Yamado parce que vrai Yamado batu bayebi maleko to na bwa pas Maestro Fabregas bango tebele sika azali Maestro Fabregas a père na nga ya musique papa biologique na nga ndule wana tika la histoire au changer raté tous en bon terme donc mais on ça bien pepele on a père sur le bunga la père aux habila gelimabe donc on a pena to kanga na Turquie au beti banzembo ya Fabregas donc na Turquie na betaki ba Yamado na betaki ba Tengama na betaki bilomo noto binsa bangeta ntala ngeta ningana na betaki ba biloko loko ale toyo toko mata poto simbango toyo na jano bamba la pomme de main soki ozanga no ba toyo kende ko la tata butu ale libongo donc to imbaki na ba fanatique et l'équipe na carré ba image ezali donc na otine de lona ba image ezali vraiment en tout cas l'équipe na pepela au saranate na betaki pe ba rumba donc ba rumba mon auto bimsa boli kombeza etumbo elikombe donc batu pena donzo ande bazwa ngo déjà ba s'adapter na ngo déjà donc ça l'équipe na bien rumba mon embela le roi machik bondo godé wetu mutambo ebela au saranate et ça l'équipe na pepela au saranate après to l'équipe na batengama on déjà on a tanga Yamado après tu équipe na batengama après tu équipe bosuka na baganga film ba beta gete gangi après wana susu na sala pe ba fiti na ba hero le coq donc c'est bien on grand de Franck on a limité la plan donc plan penez à belé donc ngam tuna kata ki on kata pour les gars qui tellement belé après na ko pesa ba pe image moko sika batu ba binyango danger ko tuna créer ki sou ba criper ya ba monoko ya kuna na pesa yango batu batu ba créer ba bina ki sala ki pena bien ko saranate donc ba kamu to for yo ka pas même 3 jours 4 jours 5 jours créer déjà ba créer bini si biso boy et ça ki pena bien c'est au saranate ya bien na communauté nyo so ba saranate ki wana batu ba yamba ki ngai donc en tout cas pena merci na bango une fois de plus na robosanaka na robosanaka mo journée wana te quoi parce que depuis na bandi carrière c'est une première fois tournée na banda tournée qu'on a bandi on a Turquie en tout cas merci vraiment merci très bien alors combien d'années après depuis loin le pas Fabregas depuis loin pas Fabregas ça fait 5 ans 5 ans voilà aujourd'hui mon ndengeni ils ont bien ou bien yo ne fait bisangati te yo moko fo basi parce que ndonga boza Cédric Yamado bon jamais c'est moko reconnu net na loba bomoni carrière ezalaka tant to za pas Fabregas be fort ezalaka mingi yayi mais petit effort to petit effort ezalaka biso parce que yene ngazawana ola la te fo luka producteur luka manager luka nani donc be poko biso to lomaki ngambona to timbaki ngona nutenga le beka na rolonga na bimise loko ngamo ego sa pe c'est ko kanga mokili na go sa le loko bien mais loko ko kasenga ko za pe promotion bon bazaki déjà focaliser na métier ngo ba yebaki ngo bien ko lega biso donc biso to yebaki ngona no bien te alors ko longa ki to meka carrière et meka pe ko ningisa biso mo moke poto zaki non force na mamusu to yebaki te donc voilà quoi et puis le logo to mo comprendre ngo déjà mo yo mo so mambo mo ke na mo pepe le mo ke ne pena tranquille ya ça c'est très bien to mo comprendre pena que non na carrière faut ça na manager ya bien faut ça na ba bureau ya bien faut ça na ba collaborateur ya bien faut ça pena batu ba lingo na mutema moko faut ça na batu ba lingi yo tendo za kino logo mo e koti ba jalouser yo que non bo kabula bo sabo te nzwa nous les aramale malembe donc faut qu'on a vision donc voilà quoi tant que comprendre mon siko donc nzamba zo tchalo boko vraiment en tout cas grâce on a pena donc nzamba zo sala mambo to mo ke pepele très bien toujours sur la maramuna yo Amerika mbuya auto la penda kona bino ndenge zo évoluer bon pané na biso ngana lo barawane zandako Maestro Fabregas za père na biso babamba libanga na palente quoi pour ça l'erreur ya lo wanda ko yo lalaka ndako yolalaka un jour yokozo makoki olongwe kuna ko mobamba mabanga likolo na mo peut déranger na ndeko bamba pe moi trop et ça pas si trop o bamba pe moi trop tango longoka kasi sona bamba tona longwaka tozana wa système o rocha ba image na tala sona bamba Fabregas mabanga na vandi pe na vandi ba kana ngana mukola Fabregas
soki na bamba na kovanda bona lobaka non nde naza boye Fabrice asila bakobamba yango ti. Vous êtes d'accord te na comportement bon on est d'accord parce que vous s'adressez directement na bien affilé. Otalaka image mo boye image mo c'est qu'il a série mo wadinisa image mo to za na répéter mo to yemba mauso so image ani za fobo chango batala ndenge to yaka na nde to za lelo image na mtela ça que no patron eza nani to za bana misala ya nani donc to za bana misala ya Fabregas. Tu vois, donc biso tozalaka vraiment bana misala. Et puis le lobo étant nzamba spamboli biso na ba parcours to ça la photo reconnaître. Fabrice mutazwa biso acha biso bona mokili. Soki yete mbeto ngato yebana te. Soit kangaka mutema mbeto yebana te. Soit kangaka makolo mbelo mona to daya. Azam mama moko aboti biso na musique biso to komi na miso ba tout à l'heure. Papa bunga mwana te quoi. Papa bunga mwana te. Donc ba lobaka ndeni ba docteur mwana ya mbanda te. Et un grand muzoba plus tard oyoka mama na soni. O ba masa bazo sala. Etali bango ba bi nzela ba osala. Mais ba non. Source ba bossa. Ozanga loté bato bina fila lobaki ke. Bozanga bino pe bien tena Fabregas. Pour ça tout dernier fois bosola na Fabregas to bokomela na WhatsApp zalé quand. Boso qui sont na bien tena Fabregas na oloba na télévision. Non, télévision eza famille ou esangisa biso na musique. TV eza famille mususu ya musique. Mais les bandes de musique peut être na famille mususu, n'était ce qu'on comprend. TV eza famille ya musique. D'ailleurs vous savez que ba fanatique elo mo boité na mituna bango que non. Na Fabregas boité non, jamais. Ba fanatique na baby que non pour tous à la boy c'est lui. À part Nzambe, c'est lui d'abord. Ça c'est la réalité. Mais dernière fois sur Fabregas parce que vous en avez bien. Sur la Guinée 4 jours passés, quand on a na circuit to komana ki to sola ki to bengana ki. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes d'accord avec bien affilé, mais comme les télévisions, famille, d'accord. Mais peut-être que nous d'accord donc moi m'en fous. Parce que tu n'as pas ce conseil que tu trouves la télévision. La télévision, tu conseilles la TV. Il y a une télévision. Ce qu'on appelle ce conseil, on a la télévision, c'est la famille à musique. Peut-être. Parce que tu as des chances à écouter na téléphone. La télévision a fait un message à Oyambango direct. Na fait ça conseil tant abim ça album na comme la message mon que non ndeko nanga il focaliser trop na album no pour ezana album ya bien ça la promotion album au beta fort ça la bien na vie ça toute une carrière. Kolanda ba n'importe message nous a na télé na téléphone na so lina ko laksa ezala wana. Ah, papa elo pour mes até bani kitoko et tout. Mais toi comme batamo bena na ko mona que non abo changer ko finga bon. Là m'en fous quoi. Mon yo repesa comme de conseil moni que non alandi nengote boye mo binzela zo kende. Mais biso tellement to comprendre ba faire to zape na nzela na biso o to zo sala. Donc ndanga zana da mukile linga déjà. Tant que tu bazaki bien na Fabregas. Mukila ne linga ki e kaka pour na koloba que non ko finga temte sala la musique. Polémique temte sala la musique. Tu vois, bazala bien mukile lingaye. Donc voilà l'autre que non, un jour tu vas la paix bien te, mukile go linganga to go linganga te. Donc cause la bien te ezaki na utilité te. Cause la utile ezaki que non cause la bien. Pourtant bazala bien mukile lingaye déjà. Parce que cause la bien te on ezaki na utilité ta koti sango kaka. Donc voilà quoi. Et on est peut-être réseau. Mais je crois quand même que il y a sa fierté il y a ndako no bo ta Villanova. Bon, ça la fierté parce que musique na ebetaka et puis à la fanatique n'est pas la musique na sala pour musique genre par genre na wolo baté na za ba fanatique Congo mobima non azana nomba ba fanatique ne yaye ngape na za na nomba ba fanatique na nga Fabregas amaïso pas na nomba ba fanatique ne yaye donc voilà ana ba fanatique ne ba linga musique na sala ouais le Fabregas devait être un père le plus heureux parce que na ba jeune netié mon tabimi c'est pas na le la payer à ça en tout cas à Salibino vraiment star na un laps de temps tout le monde pena yo bino bozali bébé bouchou ba na kotanga ba Thierry Migler na kotanga ba jusqu'à Zanotti ba bina filé ba Ibrator Mpiana boza vraiment ebelé mais apparemment entre bino tout le monde moi il était plutôt à la terre. Bon, unité chose la par rapport à mutazo bunda pona à ça la va faire ya vina tu vois donc na limité que non mais va venir sur Bill Clinton de bazarana ba cheta le ba sangana ka bazala non et le sang ça biso zalaka musique auto ando sala wana le lobo etoza mutu mutana banda kuna
yo posa na bandeko stemai na yimi na limité le lona bandeko no bovanda chaque jour beaucoup tanaka non yo koma na parler na yo veno pas koma na parler na ye petit frère no pas koma na parler na ye petite sœur koma na parler na ye donc eza bongo eza que non mutumta zo bunda na famille o azo sala azo bunda na mambo azo sala mais tangu un jour lisolo moko famille robete ko senge tout anisa biso beti ba biso beto hésiter te to roya parce que ça lisolo ya famille tout temps mon père na biso moye so otala geno bon nazama manifestation mo bezo senga seda capo Gisclar Zanotti bezo senga bébé Bouchou bezo senga intel donc to roya poto to assister papa ni il faut ça le par exemple to idée ne groupe ça la télévision comme dans la télévision ou papa qu'on utiliser pour que américain ko créer climat à paix ko ça ba master bozo ngasusu ndebo za ikala beaucoup dans chaque jour mais climat à paix quand même régner pour na bino to villa nova bon père a comprendre que no biso toza ba lifanto na ye bon omoni linu ewoki ego so lolemo mais lolemo ebo sana te que non linu ezandego na ye tu vois le lema ko menacer linu te linu ego so lolemo le lema ko menacer linu te les jours le lema otafuna pona pesa linu otafuna pona pesa lolemo ko yambango kaka trois toujours frère bo zokana mais tous a toujours famille quoi donc Fabregas ça marié soit papa de bani musique à lelo musique au lelo te fa comprendre que no ba polémique ça na kati elle a peine misu que no ba ko ça yé pe bani ni finge siko utaki donc fa comprendre que non peut-être que vous en paix peut-être bisoté to peut-être batouana to ba finga gaï peut-être ça que non ben toxique bazo intoxiqué ba quelque part par-ci par-là donc à comprendre que non ils a famille déjà quoi il y a la nangote il y a ça la musique quoi zo ça la ponda go za la kabia bande on a biso bazana to na bezo ba vivre ni susu nde biso to vivaka ba ça la pepo qui a bien quoi nde biso to sala qui nde vous ala bien le pour relancer carrière na zo penser tout ça faut ça le la Patrick Beckham aux ont de temps en temps na la papa on était à visa États-Unis ba qui papa na visa voilà ça les logos papa na ye pourquoi vous quand vous avez bon côté bon omoni batum susu estemai eza batum susu eza te kaka que non faut papa tindika kayo batum susu tango botami déjà papa moni que non mwana na rotindika te ko intina tindika ko botama déjà mitindika mi no yakende fona tindika peut-être bateau ba exeni na tindika faut ba comment mais Beckham déjà yo monte le lo kasi yona lobit letinga depuis na banda carrière maye so tindika ngato yebi mais nous allons toujours c'est la tindika yo na villa nova tena go na villa nova batindika ka biso nyonso ce qu'il faut un état d'esprit no ya kopelele là batindika biso tout ba première mutapelaka bato dit c'est la cap au Yamado par-ci par là premier avion tomata pour na nzembote tomata tonga na boaki Yamado ce que Fabregas fala ça na ngasuni ngana sala ba fit na ba hero na katia orchestre international artiste le rôle hero as international as na communauté ba fanatique ya danger ma préféra voir Seda Capo na album na yi Fabregas otageno oh mais mon non tindike ndenge ni ye mo déjà ça dans ma tindika donc on a boti mama nzamba tindiki ya upu kisi donc faut na kendi na pela donc faut tindika nde bande ko na mususu o peut-être bazana baza pena na moi ba lulu mo ba makambo na po ba ya to sanga na biso to ça la force donc batum su baza ko tindika te ko ngana tindika ma déjà et puis Fabregas Maeso a rolé m'a pété ko tindika bande ko mususu quoi donc voilà le autre mot là aux animateurs tout mon émission mozo les gars la PC Ingrid Cap Mongola Sainte dingue grand frère Nobil Grâce au bagarre le qui ça passage jeunesse naïe na maison mère à serva trop et rançon mais c'est dommage à se retrouver dans la vie sociale financièrement étant animateur bah on va passer bino bouya musala oyo ko ka ba propos ndengwana Seda Capo yo ça londe bon ngato na ka ki ba propos wana batindele nga na talaki yango et salaki nga un peu moi et faire gêner qui nga moi mukie quoi OK bon moni musique ezana ba façon na ngwebele yona lo bagena ba tumusu batindika ka bango te donc vena so mon seigneur Bill Clinton tsemu ko dibenda comprendre que non tant déjà vena so tsona botaki ye donc ami tindika ki déjà nzamba upo ki saki déjà akoka ko sala déjà nyonso ça qui ata la perte ngana tala Fabregas tele loboy donc vena nga Bill Clinton c'est un génie azana ba degré no so ko comme na millionnaire en musique pour bazana za ka millionnaire adana mbonge belé déjà donc peut-être abeti li solo moko boy oyo peut-être déranger mais peut-être pour na leloté je déranger que la lelo vivra bien na mère na biso Nathalie Kalonge azana bana ba Bilnat ba Believe ba Bilian ba bota bana ba ba métier la kitoko makasi ya pembe na mère na biso ya pembe Nathalie Kalonge azana vie moko ya bien déjà ya kitoko donc peut-être abetera li solo moko ya kala ou peut-être ko kepe ko changer
père n'a de la forêt na bateau batikala na maison mère. Tu vois, est-ce que vous comprenez dans le bassin? Peut-être que vous changer, que soigner puis na bateau batikala na maison mère. Oyo époque de époque à succès. Époque à succès. La maison mère. Les kaki, bah ouais on a pas servi vraiment. D'accord. Voilà quoi. Maintenant Nabi Bill c'est un grand frère. Azave moi sur la bien et puis sur le Congo etikala essayer da capo. Eza pour na monseigneur Tsengo Kudi Bill Clinton. Na pesa ka bonheur rebelle si Kazali. Donc c'est un génie. Na mon année na différencier ba travail au ya ça. C'est un génie. Avant azala déjà c'est da capo. Vena so bila ningisa déjà mokili. Abouaka déjà danger. En tout cas, tout ça na biso bien. On prend. Tout le monde. On sonne douze iko. Mais on a dit bantu on sonne. On Bill Clinton. Azala déjà mutama kambo ko saranate. Le Congo Aza danger. Ale noso madila ngazedrika da benda da yenda. Oyi Jacques Talamunje. Bashari bizu. Bébé. Ça va déjà banzela. C'est dango. Deux fois il y a un tembo. Tembo kudi bende. Azana makambo. Alungo na ba générique ayi avanisi bato na ba style. Donc Rosa pena ça ba makambo mo donc asa génie. Si les lois autant dans la trace naïe. Bien sûr, c'est mon père. Bien sûr. Là idéologie na ngeza ba Bill Clinton ba venanga be kokota ba vena so ba Juna Mombafu. Tourner le moi. Venanga dans chaque dictionnaire. Tourner le Juna Mombafu mo ça bien. Et logo nini va venir sur son nom on peut pas ça idéologie nanga to que son nom d'autre chose je me boule basi mamale c'est le centre bitu to ko affiché ma ni la tu venir sur son nom Tovanda alelo mono gangaye mamba alelo baza pena ba vie ba rosé époque fort na ninga mujete donc so nous travail bango boye et ça là on a un grand plaisir ya saranate donc voilà les lots animateurs à l'époque hein, je me rappelle encore Batalako on dirait un orchestre bonjour à rôle mais la publicité banini net le bobeti solo so voyage premier voyage na vie des plus pour la générer qu'on a Yamado mais considération on dirait ça rappelle ça au moins animateur boza 6 boza 8 moins considéré que ba chanteur na loba au moins on des comportement na bato orchestre vis-à-vis ba leader net no orchestre base la 6 animateur 7 animateur 5 eza et vous en normal et mutu tuna ba boulot na it animation eza lo mo boy c'était eza mon musique na so congolaise animation eza grand rôle ya osaranate eza loko e pousser pe musique na so mingi de l'avant parce que ba ivoirien ba iba rumba te ba sénégalais ba nigérien parti par là ba iba rumba nous allons le voir jouer na conférence ba iba d'animation donc photo to pesa ba animateur valeur na bango to cha bango nesika na bango to pesa bango grâce wana ya ko créer lisusu mambo likolo nango. Tous en nions surtout dans quatre animations. Mais apparemment dans la musique comme que des bons, des bons plus de la place. Hein. On dit animateur ne bon plus na valeur. Voilà. Il y a un autre moment on a les lotalara on a sur Robino Mondibo on a félicité qui est fort. Robino Mondibo. Aza c'est encouragé en tout cas Aza pena Aza on t'a félicité bani donc parce que a guerrier au Saranate. Pour les animateurs les logos à moment ça la bâti ba animation ils ont bien ça monde entier ça la bien à Mokil. Dans un star, on a apporté un plus dans la musique congolaise. Par exemple, on félicité. Pour la seconde animation, les élèves ont des arts. Il faut que tu aies un point qui est de l'avant. Mais il y a commandé plus côté de Bino. Voilà. Les gens m'ont bêté. Tous, nous sommes la musique dans le Congo. Ouais. Dès que je pensais que
na ba style ozungo beta na album na yozoya ya osakana te rumba osakana te ba rumba eza nango me rumba ya ba tenga me gumba ya mystique ya rumba deni ni wana donc noto yombele lo mo boya vena so ti ozambro tana bimisa ki audio nango eza na internet na ngeza ka avant ku ya mambo nazo sala te eza pena bien makasi bato ba kota ba osepela moi excellent na ko sala biso bien o pesa biso guka ndo biza avant ku des fois te eza yanga na yo bonganga soki nalati liputa na ngai nalega na quartier okomi kotala ngai miso melenga nyonso otika nyonso zamboka tozowela azambe na mwatile na ndako ememi nango yo na ngai tinanga na vanda mama elenga nyonso otika nyonso nasote na libulu nasote na libulu ayo na makolo ngulu nga batile me pourquoi eyo mae bato basolo na nduro bozana bango donc eyo na makolo ngulu nga batile me vraiment lokola te yozombrota je crois que c'est bon, ça fait plaisir à notre sponsor Fabrice Guitanvou, Parking Yabadjogo. Merci pour tout Fabrice Guitanvou, notre sponsor. Sans oublier bien sûr notre partenaire également, Parc des Princes, donc ici à Kasavubu, sur 26 C avenue Chikapa. Donc on va passer à Beaumont à Kinshasa. Il se passe des amis encore. Parc des Princes, donc, sur Komikana, avenue Chikapa, donc on les appelle dans la Zamba Playa. Ici, quand les rois de la France, ça va répéter les cas là, sur Parc des Princes. Pour qu'on vende qui te court, ça les jeter en aïe, boîte pesali, marambutu, il y a des collègues comme là. Parc des Princes, ça va sur Nabiso, côté Wana, et puis on a Nabiso, il y a Toronto City. Bon, on va penser à l'avenir, il y a. Donc voilà, le terrain qui qu'on a à bas prix, Namaluku. Donc vous voulez contacter bien sûr à Toronto City. Sans oublier donc, je pense à mon frère. Donc il y a mon compte à Dijon, à Liboula. Merci à toi. Merci également à Ben Jolie Kiuma, Ben Jolie Kiuma, Poto na Poto. Merci beaucoup à toi. Et puis sans oublier à Willy Moucheni et Ben de Côte Dijon, Bambo Tenabino Sikabozon Dabiso. Avec beaucoup de plaisir. Tout le monde c'est d'accord. Ah, c'est d'accord. Des fois, donc, puis on a bien beau sanité testement. T'as pas bien bien à sécuriser le rôle de Bodrick Fashion. Bodrick Fashion. Il y a bien ceux qui mère Azana besoin de la blouse moya propre. Donc, il faut le cas Bodrick Fashion quoi. Contacter Bodrick Fashion à bien qui wana Boda Fashion. Puis on a le rôle à nani Kenny Boutique. Yesko côté Banoko. Donc Kenny Boutique en tout cas pena. Merci Nabino qu'on a bien, on circuit, to vandaki, to sali, to singer, tout ça là. En tout cas, plaisir à trop quoi. Et puis Johnny Mapango, merci pour tout. Voilà. Très bien, merci beaucoup Bandekono sur la Turquie. Artiste Balaba Ingra en tout cas, c'est d'accord pour ça. On a reconnaître bateau balinga ngai quoi bateau basunganga et d'arabiso on a reconnaître bango. On va boss na ramuto apesa ki mai na tango mo boyete parce que na tango na kuneza ezalaki que non ndekwazate na ko sala boulot. Alors tango ba poussa ni pembe no ba comme le roi bandeko na faut reconnaître ba na moment ya boy. Vraiment Boda Fashion et puis Johnny Mapangu, Jancinta de Le Massaro, R9, Jancinta de Massaro, Cédric Ntingi, le gérant du boss, il va en tout cas, Bazala qui n'a pas ensemble, tout ça qui m'a bel effort na bango au Sahara. Merci beaucoup, c'est d'accord pour Kinshasa Siko de la stade. Voilà. Tout le mois octobre le 29. Vous avez un stade. Le 29 on open Imka, moi ya grand frère Nayo, mes collègues, il y a Moussala animateur. Vena biso c'est le scramble. Vena choa binisa déjà kanga déjà mboka na bepo knesenga ya kanga. Et puis moni mambango ba sous-estimer ramutute quoi. Donc via ça déjà artiste mo boy mokile yebi ba ko imbigoti lelo ba wesh na migili la moussa on a coupé décalé ba blogue belé sala donc via ça déjà artiste et déjà modèle nini et déjà nini a kende pona à saisir public na imika wana quoi pona ngana opese ba bonne chance
c'est un artiste qui a une vision mambazo ça la vision mambonaye na mona ko kité ko limiter ba penser na quoi donc pour nga na pesa bonne chance na bi ki ndenge mo ka tshebo simba c'est au simba vraiment fallait pour pas un stade de martyr et puis venabiso aigle les fierté à musique à Congo quoi donc photo to tchango poa to pesa mo chance to fumala mité mama bo na soto lo maloba bien pour la fierté à musique na biso Congo et puis fierté à musique Afrique ils ara fier cause na bato bazo ça la fierté likolo quoi parce que tant bango baza ba biso be tozoya donc fierté à moi quoi en tout cas ba bonne chance pas venir na biso aigle déjà nabi qui oleka bien quoi oleka bien le 25 décembre et puis moto na tembe déjà goga yo yebi boto système lelo to baba mama ye kitoko boye bazwi wapi yo mama ye toyemba ba gombe na gombe quoi donc en tout cas pena ba bonne chance et belé ba tubaya les jours le 25 on a ba ko ba gombe na gombe ba ko ka musique bien ba tout en noir en tout cas pena vous allez bien fort pour ça ranaté donc le 25 on a une cas non c'est le scam il y en a le bag qui vient de sauver c'est donc en fait musique ça moni na Congo toza na ba toze belé na Congo quoi donc bana Congo partout dans le monde Congo ka té bato baza na communauté libanda na ba mikili na mboka ba vie na biso lokola ba Didier Masaya na mboka ba vie na nga lokola Simon Bidi Easy Cash na mboka ba vie na biso lokola ba vie na biso lokola ba Trésor Luindula des boss en tout cas pena ba barandeni ba okabula moko na moko ka po ezala un peu injuste injuste ba ke non ndambo faut kende koto ndambo faut kende koto parce que vena c'est le yo azapeka congolais donc surtout soutenir était comme le rôle que notre seule injustice donc faut to ba ke non ndambo ba ke awa ndambo ba die kuna ba poneza non c'est kanini nous ba on se ka ba nini non c'est katé zo sala ngande bien na mona que nous évolution musique à Congo pena ezoya eza pena makasi quoi ça la masque au plaisir moni ba komba bongo feza laza merci la force ya musique na so Afrique ya musique congolaise en tout cas on a soutenir en makasi batutu ba tche ba date en tout cas bazana soutien na ngai ba fanatique nyo surtout bolinga musique ya bien bo ya bo soutenir ba musique oyo eza valeur à musique à Congo ça la bien merci beaucoup les boss Djonga Okula clin spécial. Alors tous chaque week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, tous à la Bissonnion sont à Orly, chez Djongade, tous à 12 rue Pouidiximé, dans Orly en France. Il faut que nous ayons vendredi, samedi, dimanche. Donc vendredi, tous à toujours dans Suzuki, Luzubu, Bissonnion sont là. Nous allons ancien quartier latin, mais samedi, CNN, à Zorabisso en charge, Titonguetana, donc et puis dimanche, Emile à l'Est de Mingongo. Chez Djonga Okula, Djonga D, clin d'œil spécial également à toi les boss, sans oublier Diezola, l'ami des stars, Motomoko vrai bien, merci pour tout frérot, merci également à Asper au sol, monsieur le président, Yerma Zel Matota, sans oublier donc Alain Dinamo, l'homme suppose agréable Bogati na poche, je pense comme ça, Dekos Moukoko, clin d'œil spécial à toi, et puis je n'oublierai pas Djilo Okula, Oumande, merci à toi, et puis Bandekono sur Germaine Kisungu, depuis la Suisse, la ville de Lucerne. Mes condoléances à mon chéri, merci beaucoup, la première dame de Lausanne qui est éprouvée. Nous sommes de cœur maman et courage, nous partageons tous la douleur. Et ben de retour à travers le monde, merci de soutien à Bino, vous tellement ébélé. Ma sollicitation, il y a qui par rapport à la tournée, tout. T'es au quota. Expérience na yo il y a et ça les nos musiques et bois qu'elle na yo bon qu'est-ce que les yo notamment la team Wata ils ont un grand mouvement on appelle ça toujours ba valeur nango donc Wata Xavier à sur l'arabie bien na petit naie et sur comme les sur l'arabien mais la team ils en ndenge nango ezali là quoi donc vient sur Wata binenga okumbela mamba mouvement naie donc aza déjà na bato oyo esengi qu'on a travaillé na bango aza na bato apesi bolingo ya travail na bango quoi la bonne chance va travailler nous apprêter à aucun travail sur basengi bon quand la prêter c'est trop dire quoi moni orchestre dépendant na vision à mokolo nango tu vois on est singa bona na zape na vision à makambo nanga quoi na vision vie nanga na vision makambo na ndé non c'est la makambo nanga
donc mutum soit quoi changer ma vision té donc ils a bon quoi y en a lobby que non boss live vient en goga toto moto na temba na vision na yé ndinga osala musique na yé en tout cas tout soutenir la vision na yé nyonso ezala bien et puis voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sedaka, pour nous sommes presque à la fin. Tant on a lobby, on a bandi, tourné le rôle de Chico Saint-Esprit, Chico Saint-Esprit, Chico Saint-Esprit, Michel Toutonda, donc Michel Toutonda, et puis on a bossé avec Mille Ronzei, donc Mille Ronzei, merci beaucoup. Moutounanga idée Mbogoulé, donc Shaggy Dover, donc et puis vrai chéri na Katsangola, vrai chéri na Katsangola, Manuela Ninda. Merci beaucoup maman, tout là vraiment ensemble. Et puis mon cordon est Serge Tabaguchi, patron des patrons c'était mal. Danger. Merci beaucoup. On a une nouvelle Kim au Bangui Ndé Bercy, Bangui Bercy, moi non Bangui ambulance, Bangui non, on une espace c'est da awobangelo au morote parce que sur tali parcours à musique Bercy binisa ou les c'est da capoter. Merci moi. Ah ben oui. Tout comparé. Merci depuis et avant de on a linga sala la musique bien. Tangelanga so cleaning au mongo ya boaka ikapta mukili. Nasi bay. Ah, yesola no so banangai. Donc tu no ya mado bazigida bani pembeni. Est-ce que nasi bay au comparona? Soki mama boga kotena na papa. Toke. Wo chibenda wanye. Mama tenga maganda mwe. Tango bile ya pesa nga bransa rebayeba. Tengama ochongona na c'est tasko ba slogan déjà donc animateur faut capter que lo yi au capter tikali wana c'est un grand animateur ça la fierté na musique congolaise par-ci par-là mais tout ça va différent na biso mutu tazana bazana bandengene netinga ton bila pesa nga brassard c'est-à-dire que non santara que non TP tu as na vacuum na biso to classé awa lelo so tanga bandongolo to tanga pe ba ya malo to tanga pe ba ko embiko to tanga pe ba ezebele quoi. Bagipala nzonza quoi Bagipala nzonza bongo donc ba vena la janta ozomona donc na za na kata ba grand na vision na ba on mettra plus na place ba bil ba janta ouais baza ba vieko na kota kati na bango donc ba Bercy na bora déjà na bora déjà na vena na janta na bora na vena na janta na bora ni clips mososo o abini sa pe mokili Bercy bini sa ko le clips ita écrit abo akuna mozizo leta tu yo ah mudalibo malia bana fule oui bien moti abo que de ibela bota on voit mama ke Eclipse abinisa abo motuti Zotoma Eclipse on prend mais na boire na bango bisika moko na ba matete ya kota la malaria ezumbata et là c'est que non mutu tata vacuum na ye azana ba linima na ba place oya bozalela Bercy c'est un bon animateur à Salara Boulou bien ça rappelle Moukili mais ça va différence à Robini c'est la Moukili la Robini c'est celui qui n'a pas Ndundu on a Robini ça bah et petit Côte d'Ivoire planète ça n'a rien à te et aya na ye pendant les gens solo abini ça rane Moukili na boyete mais est-ce que ça même si les banga ou qui te la confirmer les banga me te beti papa non les banga ça générique des Nzembo na prouver ma capacité eza lokola oyemba libanga nanga yoyo na koteka yango te libanga yoyo ya Nzembo donc voilà quoi eza nango générique te ya noka nde bayembaka Nzembo nde totoyoka ba chéri nanga koma mbeya opeti na mwa njila betabo c'est normal. Nzembo malgré tout ça là qui fait succès binisaki ba fleur rebelle c'est un grand animateur mais génération bino sikolelo nani oyo moni pena ki c'était moi on a fait comprendre que non na bobanga ni Bercy ni ambulance pour ambulance pas un bon animateur binisapi aba ba créer belé tant to binisa so ba mami mama yo ah yo e mama yo tala na linga kena tina bebe nanga na linga kena tina na benga dadi nyama oyoyo on prend c'est un grand animateur
na ko boya yete maintenant on déjà c'est d'apé na bo apé ba yamado nyoso yamado so bele yo bazalo ba tele la ngaponanga bidi to na pesa ngaba sa ro yo na tina e pona bini sa ga mbogo yo babi ba se ne tani ngaba ba pinte ne ya ba ma te ro yo na ina ko ba na e o na ni susu hawa na ko ngonzambe jinaza ni de sa na ba no ngai ndo kitana biki biton sa ru ba tina ko ba nga yebiza ka janga ge bakulu baluba baba bakosala nyonso za matina bakomi lokola fula mateto yolonga bamasina kinzozo eza mboka monene. Donc voilà, toza ba capacité na biso ebele ya kosakana te mutu toza na bandenge na efo apesa makambo na ye ngana kobanga bango te soki esangi keno na ye wana olingo mona keno te seda siwa ye makambo oyo biloko asikeza yakusakana kutu te yakusakana te bayiba ezali pesa biso te na posa nango tokango na plateau bayiba César Cédric Ntingi lega bolimbala na Turki bakokoka yo te jansita di masaro ale buluke bango kambuzu taibase emataka mataka biloko ezebele bataiba César baingambe muba belombe muba leza yelombe mubali ya seda baba bitumba te yelombe babilu weza telebe ba mola sweza mola so mama mina so bala kate oh babilu weza telebe bele babilu weza babilu dina kola ngaye babilu dina kosile babilu dina kokachwa babilu dina kokaze nzambe yengala kete alomiza kingai bitumba bitumba moye shira miza kingai etola sadaka bona badumbe toke yodala lelo helombe mobali yete izebele biloko za teleme bele c'est la capo biloko za personne na bino boire biloko pour la très mystique. Donc la biloko eza lokola ba nzambe na bibale butupe na moye na chakuma goga nzambe tango tina tukoga sala na timina ye merci akota batela ka bulo oyo ko luka olela goge papa buna nini batela toto batela fabrigas batela falipupe batela ferregola awana ndule to yaki koluka franke ayaki koluka sedaka po yazanne koluka kokoti tansia naza koluka na lela ndule mama bamama zambe bata bigito na yenda oba batenda bakayuba tende bamama zambe yesida yenda Togo lugambu daga kodo kadaga kodo brembo daga tokei topesi magambo badosi la babiloko mweza po seda wana kutsonga kauka na biso biloko ba fire ezali fire Osana moto fire Freddy's the fire Osana moto fire Tobe bana bazoluka bitumba fire Franke ugutika tante tozokota madusu c'est d'accord pour ça tellement belé ba plaisir ya gabi ya kaboye ya gabi ya sango yo ba ya kana sango mama ye sango le sango stema ye to panza sango ya mula ba na mona ntie toke sango ku to bi magana sango ku c'est d'accord pour ba plaisir nango okokate biloko ezali stema na édition ke non so na chema kole kozala dégâts mais so naza na vision na vision na osala makambo mosusu donc nga na créera fort puis ya gabi ya kaboye clin spécial à toi peselanga mbote na Paulin Wanga l'immortel bandeko tout batalaka biso merci na bino nous sommes presque à la fin avec l'artiste Seda Kapo obi essaie donc bazala ndeko na biso bazaba ndeko na so basala ba boulot na bango bien donc nalinga ba siko yo monde so niti po ba émission le ba leader le batala bango
Si on a besoin d'expertise, au côté mouvement, tu au côté mouvement. Mais à la pose Marambo, ça on a un autre. Ils ont un quartier latin, ils ont un F victime, ils ont un manini. C'est là ce qu'ils ont ouvert. Bon, on a une vision, on a ça là. Donc nous avons un leader, c'est là. La leader, c'est trop dire, c'est trop dire grand protestement. Dans ça la carrière, toute une carrière. Les innocents, ça la paix, les gaz mawete, on a vu sur Robin Omundi, on a fait ça les bambotes de Jessica Azali. Azana ba musicien mais ana moins vision ma monémo. Bon, on a ça la carrière. Leader au monde a dénoncé la cap pour avoir besoin de cha implice dans mouvement na ngai to implice c'est trop di balimbi sanga pour bazaza dans. Tu commences pas implice bazaza na nyonso. Tu va balinga bongo te. Bon bazaza na nyonso. Soit on a besoin de dénoncer la cap pour azala na mouvement na ngai donc. Eza que non na artiste to solo la manager azali wana to solo li so que c'est un peu contrat ils avaient problème terre contrat mo bata 3 ans 3 ans moins 4 ans 2 ans ils ont problème té na minute au pénal ko no sa ndesko carrière na vision mais baba grand leader ya mukili na linga ba moto baba vient na ngai pese na numéro ya manager ko sala bien pour naebi marambo ndenge sala bo m'appelle fait quoi des fois donc c'était ma moni musique eza na mebele quoi ce qui est bon pene au sala bien numéro manager eza plus 243 89 68 72 524 plus 243 89 68 72 et puis 524 numéro manager tu rejoins manager facilement besoin manager tu suis payé facilement manager nazali pena ceux qui a carré tout sa carrière mais à la tanda pe ba vision zali non mais bonne chance au Kanama beaucoup côté en tout cas moi vision à la rastement et donc créature mambozali pour les ali musique ezali na ko bando créer na ko bando yemba siko to zo boire ba crier moyo mo na zo to boire ki oyo to robini samboka to longo to boire ki oyo to robini samboka donc na ça na hello ba animateur mingi balongo na parler pe kuna ndé na mona ki shomi azali oui nani so azali bana mai musonde balongo ko japete musona ninga système so parler sous Fabre maestro aza formateur. Azape na terre au créer pe ba ki mususu abimisi ba mope. Donc pour tous ala boyeza que non pour tous ala ki na ye. Ana na force on a déjà to pika maga te biso il faut ana fo ya do kwa vena son tsunit. Quand on zolo te ba kene bazala ka ba roi David ba vena so Seleo ba Bill Clinton ba wa nibo ga mama bazali ba Diego ba vena so brigadier Sarbati ku tuna obosana na pesa mbote escala Olivier nanga banani baza tellement belé ba prince d'Angola tuna nga prince ba monte de l'escala prince d'Angola c'est un soldat et puis baza tellement belé et appelle ko la pas maestro azaka na ta o créer ka c'est da cap nga mogote na maso mususu wazo binisa ngolo waza wana nani auto Goldberg na de maso mususu na comme les avana ni animateur na mususu Jamaïque voilà Jamaïque Jama donc c'est un bosseur aussi donc voilà c'est un bosseur. Non mais plaisir à toi, merci beaucoup. C'est la capo, nous sommes presque à la fin. Merci de nous être là sur le lot fraîchement au Turquie. Merci beaucoup de Turquie ou Emre Biso star artiste boy qui est très bien, ça dit vraiment plaisir. Boy ndé zalaka. Ce qui nous dit qu'on a vu na ko imboka de vos yeux en charge, vous pouvez ma kambu. Azongi mboka na esengo ça vraiment bien bande kwa Turquie nyoso. Félicitations et merci Nabino. C'est d'accord pour tout ça Nabino. En tout cas, la tournée Philippe, la tournée Zaline, Toyebo pour tout ça la 2 semaines il studio. Na quand Bilo jouer tigala après on a des tournées avec tourne Angola, Namboga ba trésor Luindo là. En tout cas, ba Angola par-ci par les Bozali ba Kistis Mabaya, ba Kabosé papa social, ba Ben Willy les Gabonais, ba Paulo dos Santos donc Calamine était toujours on a Paulo dos sous Santos. Toujours on a bani ba DJ procureur mutunangai DJ quoi tout mix kala tote toujours ya pena mboga ya vali ya viali mbala mboga ya mutunangai nene kabose papa social
kala mingi te tozoya wana na Angola po to kobetaka musique ndenge ezalaka après Angola pe bato misusu pe ezali photo sala en tout cas merci na bato to balandi biso bato to basoutenaka Sedaka en tout cas bozala toujours focalisé pas moto na bino nga na rana ba boulot na biki na recevoir bino te na bosani te vie na ngai titu devant le Trocadéro na ninga ba Paris en tout cas merci beaucoup mon vieux pour tout et puis na bosani te ya Valimbala donc il y a ba textile quoi il y a Valimbala textile grand prêtre des prêtres il y a Valimbala textile il y a un Cédric Ntingi en tout cas merci beaucoup il y a un Cédric Ntingi Jericho de Nabo Sanité fiston Molle de Djobour quoi fiston Molle de Djobour en tout cas merci beaucoup Boda Fashion boutique Kenny boutique merci beaucoup Johnny Mapam en tout cas merci beaucoup Mille Ronzei merci beaucoup Diemboku Shaggy Dover Manuela Ninga na Katangola vraiment en tout cas merci beaucoup Nabo Sanité Jacinta à José Yenga Jacinta di Massaro à José Yenga donc merci beaucoup pour tout mon frère na onyo soto sali pour na Sedaka en tout cas on a vraiment reconnaissant Jacinta di à José Yenga R9 le Massaro Jacinta di à José Yenga en tout cas merci beaucoup mon frère en tout cas tous vraiment ensemble to continuer toujours à bosser le déjà ensemble quoi chaîne za kitoko ya kosarana te quoi. Allez, c'est bon, merci beaucoup, c'est Dakapo. Vous avez parlé à tout moment. Tu peux revenir. On a remercié, on a protesté parce que il y a des gens qui match à bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, nous sommes presque à la fin avec l'artiste Seda Capo, Cédric Yamado Boyebi. L'artiste est toujours là pour vous servir. Donc je pense que vous avez une émission. Merci. Na équipe technique et rédactionnelle ici Merveille Mampouya, les soldats qui étaient là pour vous servir, sans oublier donc Gino Mansampou et puis Chaton Kolo, sans oublier. Donc nous sommes à la fin. Quant à moi, je vous retrouve prochainement bien sûr sur la même chaîne et avec le même plaisir. Au revoir. Service spécial covoiturage Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai. Yandankala twende X-Bass Marandura Franck Stemai.